59 bakei table ronde ya Bruxelles Lumumba azalaki na prison parce que mindele ntango bamoni bayebuta Lumumba asakolaki na Kinshasa bamonaki ete azali explicateur esengeli kopekisa kashe na ye lelo ndenge wana ntango azongi na Kisangani abandi koteya bato mindele bakangi batie na kolongo awa esika bandeko mosusu batikalaki pression ezokontinue pression populaire ya le 4 janvier alors bayino na basible partout baza na likambo mosusu bazoloba te eza kaka indépendance alors soki abako akosala meeting akokosala meeting ya kolobela te o te bino bozolia malamu te alobela kaka indépendance ya Congo ekozala mokolo nini baye mpe bayokaki meeting ya Mbuta Lumumba bango mpe indépendance ekozala mokolo nini donc sikoyo ezalaki likambo ete bamindele na bayindo bavanda mpo balobela makambo ya indépendance yango koya kosala ete mindele bandima basolola na bapoliticien ya bayindo kasi awa te bakende kosolola ngo na Belgique mais mindele trop malin bazalaki yango tokoma na décembre ya 59 epai kaka tokutaki lere bamoni ndenge oyo mouvement ya Mbuta Lumumba ebandaki komata bakutaki zenga na PCA alors bango bake kokela lisusu baparti mosusu ndakisa lokola Konako Konakat parti oyo ya Jean Bonikambo kuna PNP okuna ezali parti PNP Bonikambo Jean Bonikambo PNP Bayomote PNP omoni kaka solo Kasavu bobomisi Lumumba oyebi yango skol omoni nete solo Kasavu bobomisi Lumumba ndenge wana mpe PNP penepene na modele Bandongo un père Mobutu, président de la République. STK Sofitika Kindumba. Papilo Kaobogo. SG ya Société Générale d'Alimentation, SG ya Servir Kemenavantu. Bon, si vous avez un pardon, vous avez créé ma partie, vous avez servir les politiciens, ceux qui ont créé ma partie, vous avez dit, donc on dit qu'il y a une conférence, attends, 3 parties. Donc, on a une conférence, soit à Bruxelles, à Bako, MLC, PCA, ceux qui bakokai kobakisa mwa muke Konakat mwa muke parce que Konakat qui est pas la tendance tribale ya bakatange bandongo ke petit bakete ki baparti etele mais pour le Mbuta Lumumba ya zalaki na bolo donc baninga bakomi kuna balobi ba biso kasi tokosala masolo te soki mpe ye azali te ezalaki bayi kobenga ye awuti kuna na prison kaka kuna na prison avion ezwi kaka kuna na Kisangani balatisi ye mbala moko na costume alata eza kaka ndenge abimi prison ya ye te azongaka na ndako basombele kaka mbala moko ti bakomi na table ronde basali table ronde mondele mpo na ye ifale toko bandima ti 1980 selon plan ya 27. Mais si
Pour na bango ba politicien tant wana ba politique ba bongo pe ko zonga wa te. Ceux qui baillent la date te. Si ko ko banda 59 60 1980 20 ans. Ka bango ba politique te ko. Kana ko ndi ba. Après que ça va vous démoler dans le monde bidélé. Hein? Jamais ma connaît du coup bailler la date. Donc, vous voyez, la date, il y a les 30 juin, il y a l'indépendance des 30 juin. Si vous commencez à se préparer, pense au cours des 30 juin. Et ma bataille qui faut qu'on a vote, il faut que ça la vote, il faut que ça la promesse, les dégoûts de la commune de Chouchou, pays de la Kodaki, pour la Kalamo, la Kati, la Koti, la Kassaboukou, la vie. Donc, élire ma député, même c'est Azaraki plus trop populaire pour Azaraki ma député et Bénin. Mais dans l'élection, on a passé l'élection et ça ne m'a quitté que la critique de la cité. Donc, on a salué à mon niveau, il y a pas de pas pour ne pas voter président et premier ministre. Parce que basé dans la constitution, on a fait ça, on a salué la constitution belge, le président règne, mais ne gouverne pas, comme le roi aussi règne, mais ne gouverne pas. C'est comme Moutalumumba. On a mis la place sur le malin. Moutalumumba, celui qui a donné la majorité, il faut qu'il soit président de la République. Celui qui a donné la majorité parlementaire, il faut qu'il soit président. Mais ici, à mon avis, si on a fini président, on m'a dit qu'il y a des gens qui sont chaud. À mon avis, si on a fini président, quand ça vous va venir premier ministre, il y a une idée d'ailleurs pour tout ça. Pour aller Rwanda, et ça, on peut la dénoter. Dans le temps, il y a des applications strictes à loi Rwanda. Donc, le président Bandi, premier ministre Moutou, à Zosala. Au second, donc le président Bandi, le pôle la loi, pour la Dakar. Alors, ok. Il y a un moment où il y a un Lumumba na mayele na arbité. Ce qui est en train de madame Kassavu kwa salani. Akti ma président. Dès que nous avons un MNC, par exemple, on va voter Kassavu comme président. Et Kassavu va devenir président. Bon, maintenant, le mingi, Abdi ma roi, Abdi ma président, Azali Yamoyi, Yamoyindo. Ayindo va sepeli makasi. Moutalumumba a eu premier ministre. Si vous prenez Moutalumumba premier ministre, il y a un premier mona, donc voilà, mais c'est 15. On le président y a pas belge, il y a petit il y a pas ino. Au second, Kassavu bouillon banda kuna yozano droit donc la loi Baudouin, bandaka. Hein? Makamunyo c'est pas une premier ministre. Faut vous l'amener la lettre. Petit dans le Bakao, dès qu'il y a un programme de Abigna qui est au Loba. Mais ça, vous savez, la première ministre, le roi ne gouverne pas. Quand ça ne va pas, ils ont dit le premier ministre, il faut qu'il ne va pas. Voilà. Parce que la royauté, des Aboué, roi, la famille, baza na kolo mabele. Le fondateur, il y a équipe. Le président, il y a équipe. Il y a Polo et l'eau. Fondateur, le président, équipe, il y a Polo. Je connais le temps pour cette équipe. Fondateur, ton président. Président. Je comprends au Lumumba. Il y a le vivant, le point la dette dans le royaume. Il y a le premier ministre président, il y a le royaume de Congo. Nous avons le Kassavu, le roi et le royaume. Il y a le royaume, régner.
kaine na kogouverne nde yango esali ntango basilisi bongo baye bakomi premier ministre Luka Lumumba azalaki na esengo makasi mpona bakongole ndenge tolongaki etumba wana ya le 30 juin azalaki fier sikoyo ete bayino balingi babimisa bakalite na bakapasite na bango desali le 30 juin 1960 na palais de la nation bapoliticien bazalaki mpona peuple na cité azozela peuple na cité azozela indépendance yango ekozala ndenge mais français eza eloko moko na mikoleko ya fo elongwa mpo kaka elongwa parce que ya solo bandeko omoni bangunza mokole liko mosusu tobanda kopesa bino mpena maloba akokolobela baleki mpo ndenge nini bato lokola bapolitango azoya na maleki azoyebisa peuple alobi omoni indépendance naza nango awa na kati ya diplomatique epuis bato babeti maboko lipanga eye mpo bato bayebaka na bango ngo te eza eloko nini mais tina lelo eza ebele bayebiti indépendance ezali même baza na gouvernement bayebi te mo wana yango wana eza mpasi balongoke yango wana efo tolobela yango na babiloko na biso konsomi kikwanza uhuru kati Ishikameni. 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 Eyo. Eyo wa. Bokete la bango baboko. Kutango lobi yango na monoko na yo. Omoni ata lere bayebaka nzembo mpona mzee. Mpona mzee. Ntango balobaka tozwi uhuru bino boyebaka balobi nini lokola boyebi israeli te kokanisa kaka tozwi uhu nzoka bazwi na baplace wana tozwi konsomi uhuru konsomi osomona soki olandi nzembo ndenge wana bato wana bakomelaka bango me bakambo bayemba na bango moko bayebi yango tozongi na bato lokola bayebaki na bango te bosomi eza nini na ndenge omoni babongiseli bango kale dieu pourkoi bine na bango indépendant tozwi donc ti bazobina wana indépendant tobakete donc pour la bango, indépendance, c'est un poulet, saucisson, jambon, macaroni, biscuit na bonbon. Il y a moins de indépendance. Nani papa Tchamateka, wana de indépendance. Mais quand il y a bango peut-être indépendance, il y a la guérison qui sont au Tikali, donc on y a ma mie, na ma bande, na ma bikete, na biso, na salle de biso de Doka. Pour la bango, il y a qui sont wana de minoko na biso ezwi esika donc mpona ebele ya bakongole ya ntango wana yeba liga balobela beleki mpo tozwi indépendance ekasi kasi nguza mayasi indépendance baexplikaki yango nene po baexplike baleki indépendance baexplikaki yango te biso mpe sikoyo tolingi tobanda kolia bakute na bajambon na basaucisson micro. Comment vous avez ezali wana mpumu bazalaki kolia koloba lopoto lokola mondele yango wana lipanda bato biso mpe tolingi tobanda koloba français lokola bango tokolia lokola omoni bana mosusu masolo yango eza milaye me mpasi na motema
Si vous avez le monde, indépendance égale sommet égale qui pointe. Mais il y a pas de sous, il n'y a pas de gars dans la moto dans le col à délai. Il y a fait à combien de col à délai. Par exemple, il est là. Par exemple, la carte de gouvernement, il est là. Par exemple, la carte de politique, il est là. Quand il y a besoin de monde qui m'ont donné des importants dans la classe. Mais pour moi, c'est comme tout à l'heure, souci n'a pas toujours indépendance, on va proclamer indépendance, on va proclamer fruit, mouvement, on va dire qu'on a un diplôme, il y a un salaire, il y a un accord contre Tchadine. Moi, je dis pourquoi. Si vous avez un temps, vous avez un temps, vous avez un temps, les Anatines, on a le cas ça pour. Donc, le cas ça pour le besoin de le cas ça pour les Anatines à ma casse, au Yéméra. Tambola Tanango à Tana, la poche na yo, là c'est mon chocopé. Hein? Beaucoup de gens parlent à l'État. Pour le cas ça, oyo, les commissions mutu. Le cas ça, les commissions coloma belé. Le cas ça, oyo. Le cas ça, oyo, les condamnés moudélé. Quand le cas ça, oyo, les autres sauvages. Mais, les belés, à Monica, mais le cas ça, oyo, ils ont pour la décharge, oyo, tata na bino basine la kai na kutano. Le cas ça, pardon, ok. Tant baye, baye wana maleki. Discours de Salemi na konyoso, kasabu balobi, kosoba balobi, si na kasabu balobi. Kotalumba na kola mona kite balobeli te makambo ya indépendance. Deko ngoyi si kwa zona ki souci alobelango. Ndaye kusala discours. Discours wana salaki. Bona koloba ete tono kwa maki tobeka maki bimbu ba deportaki biso. Wakati ya mboka na biso kozalaki na opinion te tolaki na koloba te. De la civité bona ni fando bakoko. Na koyoka position ya roi Baudouin, na koyoka position ya Belge, c'est que la Belge va signer le Kasa pour na bango et so pesa indépendance. Donc va utiliser toujours position na bango ya kozala supérieure. Mais va kweyaki na erreur ya makomi. Un matin, awa ekokaki bakoma ete ekokaki bakoma le Congo accède ces jours en pleine infériorité, hein, et complicité avec la Belgique. Vous avez à sa subordination internationale. Oui. Parce que le fait qu'il y a beaucoup manqué, le Congo accède ces jours en plein accord et amitié avec la Belgique à l'indépendance et à la souveraineté internationale. Le fait qu'il y a beaucoup manqué, Bishop Congo, nous sommes en plein droit. Il y a pour ça la notion de l'idée pour ça la bonne rencontre de Bishop. Sans concours, il y a la Belge. Malgré l'appartenance de biso na ONU, ce que le peuple congolais a fait dans le Kasa Oyo. Donc, le président signé accord dans la Chinois, l'État du Bichon. Vous
mais lokola congolais na maîtriser lokasa oyo te yango wana lokasa oyo eye na periode ya biso bangunza ya bangu période ya 4e président oyo azali bilanga ya lobiko ya bosomi parce que balobi na ntango ne esclave akozala te donc lokasa oyo eza koconfirme indépendance na biso bandongo te sikoyo nini elekaki Luka Lumumba nsima ya discours esili ndela sepeli te alors twakozwa menase kozonga nzoto ezalaki prévu il faut basala défilé donc fete ezokontinue sikoyo lokola soki mindele bakei fete esalini ebebi nzoto efale batikala na position wana soki ekokendaki ende na ye mais basengi Luka Lumumba a revoir discours nde kosala na pokwa wana Luka Lumumba aye kosala discours modéré mpona kosepelisa mondele mais mondele ayebaki te discours oyo Luka Lumumba asalaki ewuti na motema nete eza ya contrainte nde mondele akani Luka Lumumba eza na bilembo oyo bayindo moni soki tokomi dati ya lelo lokola dati euta koleka lobi na dati ya lelo kozalaka yeni soki ozotala documentaire ya makambo ya indépendance roi baudouin aye awa epai na biso bazokende na motuka na président moto aye abotoli ye sabre na ye donc epe na ye ya kibokonzi elike lobani abu bia bokonzi na yo wapi na Belgique awa te bakongole lere bamonaka filme wana elobelaka bango nini eloko te lelo na mayema azoleka lelo oyo ezoleka lelo yango ekutaki koleka kaka na periode Luka Lumumba ntango basali bongo le 2 le 3 alobi bon sikoyo tobandi mosala sikoyo tobandi nde mosala esengeli tosala gouvernement oyo eremplace babelge basali gouvernement na bango apesi mitindo tokotanga lisusu selo mondele te ministre ya éducation nationale ya ntango wana mulele batindi ake na campus ake koyebisa bajeune universitaire ete kobanda lelo tokotanga na systeme oyo ya biso ya me lokola mondele lero wana azokontrole nyonso mobulu ebani 11 jours après l'indépendance, sécession batanglaise. Moïse Tchombe a commandité la bonne Babel parce qu'il fallait pour comprendre la sécession, pour poumon économique du Congo, les Alaki Katanga, Oyo Azana Baminere Bélé à partir de Jécamine. Là, il y a Jécamine. Ozolanda. Si vous qui va gagner encore, ekomi eta mosusu gouvernement ya Luka Lumumba ekozanga bongo lokola esika mosusu bakoki kozwila misolo ezali diama ya Kasai basali lisusu sécession kasayenne na Kalonji Litunga alors commandité toujours par babelge Kalonji Litunga na Tchombe bakomi baennemi ya gouvernement central kozolanda alors baramoko mitinéri na arme esaleli basoda basali révolte na révolte ya basoda sikoyo bazobengana Janssens parce que alobaki avant l'indépendance égale après indépendance basoda batomboki sikoyo Mbuta Mobutu azalaki secrétaire ya Luka Lumumba.
Si akendeki ko participer à la conférence wana ya table ronde ya Bruxelles, akendeki en tant que secrétaire ya Mutalumumba azwi ye lokola azalaki mpe mayele ancien journaliste parce que bandeko article mingi na nkombo ya debandi nde esali sikoyo ke Mutalumumba bino yo lokola ozala na arme yaka omoni mbala moko atie ye na grade ya colonel mbala moko chef d'état major général kende pekisa mitineri wana ebi plus tard bakongoli yango ndenge nini bakosi po mobutu abalukela Mutalumumba boyebi balobaka na ye nini mindele balobi tina tindelaki okuna alingaki okende okufa ya basi nde mobutu akendeki ake kokalome mitineri wana nde ye kosala sikoyo nde bazwa sikoyo likanisi ya kosala armée congolaise parce que na ntango wana tozalaki kaka force publique bien que tozwi indépendance tozalaki kaka koka force publique nde nsima sikoyo a partir ya mobutu nde aye kosala le 17 novembre nde baye kosala sikoyo armée nationale congolaise en 1960. Le 17 novembre 1960, création de l'armée nationale congolaise. Kozolani alongo ke nde sikoyo armée wana na mobutu na kati il faut sikoyo bakunda na sécession katangaise po barécupere Katanga Kasavubu na mobutu na Mutalumumba bazwi avion po bakende Katanga bakende kosolola na Tshombe de façon que Tshombe atika sécession. Tshombe na ordre ya bamindele asali mbongo na ye franc ya Katanga asali armée na ye babengaki yango gendarme katangaise gendarmerie katangaise asali na drapeau na ye Belgique atindi na ambassadeur na ye Dingeta État ya Katanga ebanda de 60 à 64 Mutakasa bazwi nzela na Mutalumumba bakende Katanga bakoma kuna Tshombe alobi soki bokita nazomona nde bazongi bango mibale baye bakere na Lulwabu na Kana ntango bakiti wana a partir ya wana nde baye kozwa mokano balobi me soki babelgi bazosala biso boye tosenga renfort ya baaméricain basengi renfort ya baaméricain bazongumbisa nde siko bayokani bango mibale balobi soki eza tosenga concours ya barise wana bazodeside bongo bango mibale na Kasavubu na Lumumba donc Mutalumumba na Mutakasa badeside ke po babengisa banani barise na chef d'état major général na bango wana nani Mobutu me nzoka Mobutu sikoyo mindele baza koutilize ye ozomona ena ntango mindele bazwi fuite wana ntango bazwi fuite ifale sikoyo bakangola Mutalumumba na Mutakasa yango sikoyo ekosala mabongisi ya mindele tala kotika kozala na baconseiller ya mindele eza mpasi baconseiller ya mindele auprès ya Mutalumumba bolimbisi epai ya Mutakasa na epai ya Mobutu bayebisi Mutakasa motu aza makelele mingi fo kolongola ye nde Mutakasa akei kolongola Mutalumumba alobi kobanda lelo Mutalumumba aza lisusu premier ministre te ntango ya asilisi koloba na Congo Vox radio ntango ezali Congo Vox asilisi koloba Mutalumumba balandi ayoki o balongoli yo alobi akolongola na te ye pakei kaka na meme micro wana mundenge akofilme epa aza koenregistre
Mbuta Lumumba pa aya alobi kotala makambo. Kasavubu topesaki bavoi. Aya alobi alongoli biso a violé constitution. Biso pe tolongoli ye. Ye paza susu président te. Il te parle de compte. Oyoki makambo ya violation ya constitution. Kako ezalaka yango ezozonga te. Kasavubu a violé constitution. Mbuta Lumumba pe selo Kasavubu a violé kaka constitution. Parce que ça veut dire makambo yini c'est le président de la République. Ndenge siko bazondongwana na cité siko ekomi lokola Kasavubu banongoli Mbuta Lumumba. Bato ya bango siko baza nsima ya nani. Na Mutakasa lokola Mbuta Lumumba pe aye alongoli Kasavubu. Bato ya MNC baza nsima ya nani. Na Mbuta Lumumba. Bozomona yiki ndenge koti na terrain. Alors Mbuta Mobutu abimi. Aye malako pale. Na yo président na premier ministre bolongwe bino pale. Surtout ndenge alongoli bango nani akomi président. Akomi te. Omoni technique midele basalaki. Po wana eza ndogo babwaki. Babwaki pambo ya pamba babisi balia. Wana ezalaki test parce que Mobutu soki akomi président nani aza nsima na ye. Ana Mobutu te. Soki akomi président na ntango wana ana Mobutu te po bato ya bango bakoya kokoma anti Mobutu bato ya MNC mpe anti Mobutu akodirige nani. Bozomona alors lokola Kinshasa eza majorité Congo fo kozongisa Kasavubu. Nde bazongisi Kasavubu président alors bazwi bagene université moi nyonso plan mondele akotisi na moment wana Mbuta Lumumba mpo na ye alongwe te kozolanda alongwe te azali na gouvernement na ye mpo na ye azali nde Mobutu atie ye na résidence surveillée omoni primature ya lelo ndako Mbuta Lumumba ya wana esika batiaka ye na résidence surveillée place bazwi contingent ya bagana ye na compte ya Monique Monique ntango wana bayekaka bamonisco oyo bakomona bango akala bayeraka bamonique nsima nango baye Monique nsima nango baye monisco kaka bango moko echange mutu te ndenge bomonaki André Grenard Maxwa jeka mutu moko te bango benge bomonaka babakoniki wana bazwi contingent ya bagana na ye batie wana esilve Mbuta Lumumba nde lolenge wana basali te po sikoyo Mutakasa ndimama na bakongo bandimama babengisi sikoyo Mutakasa na session ya Nations Unies ezalaki na ONU kuna na Washington nde sikoyo Kasavubu ake bado na New York. Kasavubu ake New York na session ya Nations Unies. Sikoyo balakisi na mokili mobimbe bandimi gouvernement ya nani? Na Kasavubu. Gouvernement ya Mbuta Lumumba endimami te kwe. Omoni, sikoyo bakongo lokola bandimi oyo ya bango. Bango mpe basali. Basepeli. Alors, bazongisi sikoyo filme ke Mbuta Lumumba za muyibi. Bozomona ale bakatolike à travers nani Abe Malula babandi siko campagne Mbuta Lumumba aza communiste kobo bacommuniste eza lisumu te ingeta siko Mbuta Lumumba abandi kokoma trop diminué parce que siko aza na résidence surveillée aza na bamouvement akosala te bato ya gouvernement oya mokolo yango il y a le 27 novembre, Kasavubu azowuta Nations Unies azozonga na Congo, azotransite na Brazzaville. Mbuta Lumumba na résidence surveillée mokolo yango mbula enokaka makasi. Sikoyo baninga oyo bazalaki koya kotala Mbuta Lumumba bazalaki kokumbela ye mbongo na paquet ya cigarette.
Donc, bakozwa mbongo badingi, baklase na kati ya paquet ya cigarette, bakoya kaka bono toye kotikela Lumumba cigarette kosala bopesa. Na chauffeur aza kobima kokende kosombela biloko bani na mokolo yango wana Lumumba bombami na kota nsima kiti nde bayokanisi oyo lokola bambutaki zenga bango deja bamibimelaka bango bakendeki kosinstale na Kisangani mpona bango mpe bakosala sécession na bango à partir ya Kisangani lokola Kisangani eza na or de province orientale bakokata mpo bakosala mpo état riche baris basoutenir bango mpo bango mpe basala état na bango soko bambutaki zenga bazozela kuta Lumumba na Kisangani kuta Lumumba babimi wana boye na kwartiere kala wana boye bango wana na Sambula bazwi nzela oyo ya bantu oyo badoki esika bazali kokende wana biloko yango eza na complicité ya bato alerte epesamiekuta Lumumba akimi nde ndenge wana sikoyo ndenge bazalaki kokende wana kuta Lumumba nzela mpo bato baplanifaki na bakongolo biaka bazalaki na kati ya sirki wana ya kokimisa ye kuta Lumumba nde kuta Lumumba na motuka na ye akuta mungululiaka bango mpe na motuka na bango ye mpe kuta Lumumba soki akomi na esika mpo population ezozela ye atelemi asala meeting paroisse ya bakatolike eza wana basali telegrame mbangu na Kinshasa azali awa ozomona donc sikoyo ndenge kuta Lumumba azokende bakatolike bazopesa information ya bisika akomi ndeko ya kosala sikoyo bato bazokende kolanda kuta Lumumba parmi bango na kati mokonzi ya sécurité ya ntango wana Monsieur Gilbert Mbongo tata ya Mbongo Love Gilbert Mbongo kaka nakoma Mbongo Love Mbongo bazwi nzela ndenge bazokende wana boye ti basali bango mayele kuna na bake ntango bango bakomi mpo bakatisa bageza ngambo sikofo bazela kolandela information bakatolike bapesaka kuta Lumumba sikoyo esengelaki bakatisela na bwana komoya kozela bageza te alors bakoti na bwatu bon histoire midondo ntango bakomi na ngambo mpo kuta Lumumba bazongaka boye te bakangeli bango kaka kuna na ngambo na basoda bazalaka kuna na ngambo nde bazongisi bango ngambo epai ti koloba ete kuta Lumumba ngambo mwana leli nde ayoki azonga mboko basoda bakangi mpo bazwa pretense ya kolobaki bakangaki ye mpo na mwasi oyebi basoda information basoda lelo ezosala na bamotorola na ntango wana ezalaki DSF na DSF ezaka systeme ya motorola mesiko ekoli donc basoda partout baza kose communiqué nde balobi akomi na mai ya kwilu akomi na mai ya boye akomi na esika boye nde toala bakangi kuta Lumumba kutani wana na bagilbert Mbongo na basoda ya force ya ANC wana azwi bango wana basi atie bango na petit porteur ti na aéroport ya Njili lere baye na aéroport ya Njili obi mindele baza oservire mondele eza pasi bazwi lisusu tata ya Mbongo Love oyo akangaki kuta Lumumba bakie bapesi lisusu na balumumbiste na balumumbiste bato baboma ye tata ya Mbongo Love nayebi te soki famille ne bayeki esika kunama
ndenge bango bazoboma bamutano mumbe bai kuna mpe balokombisi te bakomi chef ya sécurité bongo tuna bazwaka ye ndenge zone donc balongo ke nde baye na mutano mumba na mputa mpolo na mputa okito ya pasi makasi ezani sikoyo basoldat il faut basambwisa mputa lumumba me bandi kolandaka ntango bazomatisa namoni ya pene motuka zero pene ya basoldat komonaka esika oyo baza kolesa ye papier alia parce que ezalaki makomi oyo esengelaka ntango elokola boyaki balesa ye indépendance oyo ya kutelaki aye na ye ntina kampo kuna ye kokuta mobutu oyo akomisi colonel de mobutu azopesi organ film abeti mputa lumumba a mort alors sikoyo bazoluka esika nini bakobombela ye na boloko nde batindi ye na prison ya banzango na camp Hardy oyo ekoma lelo camp colonel Ebeya yango mata banzango ya gauche camp Hardy nde bakendeki kotya ye sikoyo ntango batii ye kuna kaka bato yango ndenge basalaka semblant oyo te Nations Unies alingi ayeba bacondition nini oyo mputa lumumba azalaki na kati ya prison eske avandi na bacondition malamu batuni mputa kasi bacondition ya mputa lumumba ya detention na ye eza ndenge nini mputa kasi alobi te nga moko kutu bakendeki kotala ye aza bien kimia eza na ye me nzoka bacondition ya detention ezalaki pasi parce que eloko nini batiaki na mitu ya basoldat mputa lumumba aza na kosa bitumba ezala na mboka mpe bino basoda bokufa mingi bosoda ntango ayoki motu azolinga bango bakufa bakopardone ne wapi na prison to na kasho tolobela parceke na kuna na nini na banzangungu na kan Ebeya kuna na kan Hardy prison eza te me kasho nde esika mputa lumumba akombelaki lettre oyo atindela mwasi na ye oboyoki na po batangaka à ma femme et à mes enfants que je laisse à qui tantôt je ne reverrai plus. Ce n'est pas ma personne qui compte, mais c'est le Congo qui compte. L'histoire du Congo ne sera pas écrite à Washington, à Londres, en France ou en Belgique. L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais pour les Congolais. Voilà, donc, dernière lettre. La prison de Banzambi, Watindelaki Mwasinaye, à Mapolé. Nous avons ma lettre. Pour ce que comment tu payes à Mama Poli, nous devons faire les besoins qui à côté. Nous avons ce que nous avons la lettre, nous devons. Pour les Nations Unies, bateau de l'hôpital à Kamatouana, si vous gagnez à son bureau, vous avez tout là, condition d'intention, mais donc allez vous vérifier, même si vous avez dit, vous sur la place là. Nous sommes dans le maillot de la Kamatouana. Mais si vous voyez comment on a été, le Cameroun va continuer à combattre dans la Banzango, parce que la fuite ethnique à la Banzango, il faut bâtir des sites pour la Boulambelle. Les bâtis Bangoana, pas que les Boulambelle. Alors, quand vous êtes bâtis dans la Boulambelle, commandant, il y a Boulambelle, alors bien, tout le temps, la géométrie, le roi d'être qui est là, il y a Babango. Aux na bango na Banzango. Voilà ici quand sikoyo mikano ye kozwa sikoyo kokia yewa.
la complicité à la Belge, Bouti Daïna Katanga, et pas ennemi d'ailleurs Tchobé. Vous savez, alors, Wadi, le pôle à Bazon de la Liwa, d'abord, Bazon transféré Batouté, mais Bazon transféré Poli. Et la carte à Poli a bon les grands drapeaux est là. Donc, il faut le doigt pour les dans la carte. Les Wana, Batata Polo, Bazapolo Baki. Bazo Sibi, Mbedama, Sima ya Mutanumumba. Alors, ok? Les Wana Sipolo, Zéla na carte avion. Ils ont continué à faire des bango. Passe. Quand on a commis la Katanga, on dit que le bar. Passe. Ma vimbi, il a partout. Alors, tu peux penser que il y a qu'à penser que le Mumba pour être dans le tout. Alors, le Mumba n'a zuyoté. Il y a un bac pour le Mumba, tu as les erreurs dans les psychologies. Alors, le même jour, comme à Comana la Pompa, la Belge a pris ses ordres que la Pompa la Pompa. Et voilà. Usana qui est la Marouana, à Timoli de Boulou, à Télévision Bango, c'était Yamanga et Zana Sima, à mon atelier Niboye, alors, Betty Massage, la Boye la Gade. Mouli Malamo. Alors, ok, beaucoup faté, oubliez moi. Quand papa dit à mon idée, pour quitter à Pogo qui m'a proposé, à Pogo là. Et bien, donc, on est des sous-sous, mais ici, on est des sous-sous. Il faut qu'on mentionne. Sinon, on a un kati est mité. Mais Moutou, il y a un peu de Mumba, donc on s'en va. Comme Moutou va Kundate. Mutu bataka pe na tono ya CDT. Ozomona mutu wana tokolobela yango tant tokokota na kontansi. Autant à niveau ya charnement wana, babomi, bakufite. Bakati biteni, et kokite kwa kufika kate. Batie na tono ya acide. L'acide sulfurique abungi, mais abungi kakate akufite, batie lisusu na moto. Hein? Likolo kaka, les documents oyo. Likambo ya mabele. Respect ya document tokotala bango. Likambo ya mabele. Tokotala bango mbalo. Akufenaki liwa ya Kongo. Mose Kabila pakei kaka likolo ya document oyo. Mbuma ya document oyo le 4 janvier. Bandeko na ngai. Balongoke. Tant que tu document oyo. Eza na valeur makasi te. Parce que document oyo eza makila bato. Document oyo ekomisi Lumumba na Mose Kabila. Sikoyo lelo bakatoliki batelema baefase lisusu document oyo. Babolonga. Bato mingi bazokangisa
Oh non, parce que le sang de la Kakuna dit. Et, pour le sang de la Kakuna, mais pour la Tomba Kakuna, tout le malade. Pour le sang de l'église catholique, Azali, Mondini. Mais pour la Tomba de l'église catholique, Azali, travailleur, il y a Mindé. N'est-ce pas la différence, c'est ça? Parce que par les bandits, pour la maman, bandits, maté, avant à partir, négatif à la Kakuna. Mais il va se Kamakuna, dans le service, il y a un délai, il y a un moni, l'élo. On a beaucoup de choses pour que ça nous casse à Oyo, il y a un moni catholique, à quel mis du sous-sous-pour accord Oyo et du Mamate, le vassal est là, faut accord naïe, il y a des plantés. Pour les accords, il y a des ordres. Accord, il y a pour effacer l'indépendance, il y a pour. Mais le point est aussi que comme qui n'a pas Belgique a dirigé rébellion de Congo. Belgique, dans le moment où nous sommes il y a des gens qui sont en opposition, maintenant nous sommes de la Kuna. À Bongisi, maintenant nous sommes tous les hommes, le pôle a échoué les ténors, le va déclencher des guerres. Des plans bazar. Parce que moi, dans la Bango, en tout, le pôle a voté avec la Makila et la Belge, parce que moi, je suis en train de faire mais je suis en train de faire ceux qui Moïse Tchombe, alors qu'il y a une sécession katangaise, Moïse Katumbi, il y a une sécession de. Nous sommes là. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté, mais même pour eux, Katumbi, à quelqu'un qui n'a pas de photo, et ça dit, même il y a des minéraux, ça même il y a Congo. Vous avez là. Alors, il y a un membre de Congo, il y a un peu de Congo. Oyo kuna na katanga tozolala na bandaku ya mabe mbongo wana ya richir mundele embongo wana ozwango sobi mandoke pa midelo ya kobomela susu bakongole lelo natango okumuki bango ekosimba te loba tozala bangungi biteko tsokokila bandongo ke pamba te biso tokosenga te ete biso kaka na Kongoko me Kongo nyonso ya Mpuku-Kimbangu Afrika nyonso ya Mpuku-Kimbangu lokola ezobanda na Kongo esheki nano ya mundele ekobandela mpe kaka na Kongo oyo kolamuka mpe lobiko ya bayindo ekobandela mpe kaka na Kongo oyo pena eleko ya bangunza ya kumuki yango wana mokolo yango ya Muse Kabila ezalaka mardi le 16 janvier 2001 ebalani mpe na mardi ya lobi mpe ezalaki mardi nakanaka makai elingi koloba sikoyo tobandi kovivre fe yango mardi, mercredi, bazui dans l'information que bazoyoka kaka na fuite, ti lobi le 18 annoncé bango que Muse Kabila kufaki ya lobaki. Lukalumumba pe lolenge moko baye ko annoncer sima ke akomaka ye depuis le 17. Tata Nengwa Mukundi Ngunza na ngonga oyo akoko na biso banyokwami basembi indépendance makila 4 janvier sobani emundele abimi akopesa indépendance le 30 juin le 11 juillet abalukeli baport oyo aviole yango aussi que au vu de tout le monde na ye Nations Unies na baaméricain na bandekone nyonso mindele bakuyaki ye bayebi de Belgique aviole constitution a violé peut-être accord oyo mutu alobelaka yango te Mpuku-Kimbangu alamusi accord oyo lelo na mokolo ya lelo oyo akufelaki accord na oyo akufelaki yango lobi bango mibale lelo toza na bango balongo ke oyo mpenza liwa na bango makila na bango esopani mpo na accord oyo yango wana milimo nyonso ezala bango sosolisa bandeko na biso lelo na ntango oyo tozokanisa mpena Lumumba tozokanisa Mbuta Machwa tozokanisa Muse Kabila
tozokanisa bosomi ya Kongo mpe ya bayi kokasa oyo siki na Kongo kokasa ya bosomi tozokundela eloko mosusu te bosomi ya bayi mutuna yango ntumutu mbangu bongele meso batone nini yo mpe mpo na bosomi osalaka nini ozokunda to oyaka kotika baninga ozokunda to otalaka baninga ndenge bazosalela soki ozokunda tala nano pare na yo bato boni osi oyebisisa oyo molende nini osi oti pamba te bango ndakisi epai na biso bazobeta bango bafilme bazonyokola bango bazokalela bango bakoboma bango bakosala bango mabe bawelaki kolia na komela te soki mpona kolia na komela mele bayoka mpasi te mele mpe totangi bango na molongo na biso te pamba te baye oyo bakufelaki kolia na komela banyokwama te oyebi bongo baboma mpe bango te mpo bakufelaki kolia na komela sikoyo yo makanisi mpe ezala na ndambo nini na kote ya kolia na komela soki eza na kote ya kolia na komela ezali très ozokobaye na ntina ndenge malgré mais soki makanisi na yo eza na kati ya bitumba bayindo bakobika ndenge nini tomona loboko mikumisoki nazokunda sio soki oyebi ozokunda okotombola loboko lobi nazokunda sio kasi soki motema nyo ezaka bazolia nini bazolata nini bazomela nini yebaka osokuma na nzela moto kopesa bino kaka ndakisa moko ya mwasi na libala mwasi mokolo babalaka ye to ntango bayokanaka na mobali bayokani bakobala bongo eske bakende kobala mwasi po ayebisi yo ke ngai na ndimi yo mpo okobanda kolatisa nga okobanda kolesa nga okobanda kosalela nga nyonso tolingani mpo tosala tatanya imamba tobota bana totokola bana me na bafoye mingi babala po alingi ebeli naliaka te nalaka siko totuna mwasi yango oyelaki na libala oyaki na libala na kolia na kolaka ubi oyaki na libala mpo tosala yo ngai tata yo nene siko ebalukaka ndenge nini yo oyelaka kolia na kolaka mobali oyo alesaki nga te alatisaki nga te yango wana libala mbote kufu yo mpe tata otiaka nengwa na yo na place na ye azaleli nengwa okabolaka baprojet ya venir na ndako na bino bosololaka yango obi atikala mwasi ya kote moko omoni ke wuta mwasi akomaki mwasi ya kolia na kolaka akomi motomisi akomi charge po alingi kosala te oui esoki yako mosala yo mobali olongo mosala loboko ekatani etikali loboko moko soki oye na lopango wana na ndako wana okoyoka tika likolo tala ndenge tozosala surtout lokola loboko moko kaka sikoyo kotambusa miso na kati ya lopango bango mibale na ye tata na ye mama maboko eza mibale sikoyo moto aza loboko moko ozomona ete sikoyo soki otuni ye mama onga na moni moto bakati loboko awa te tata omoni nanga bandi wana tikanga peni kaka ebongo mikolo lokola kuna ekomi kaka bainformation yoka mbongo moko kokuta poto mikolo nyonso miso kaka na poto motoki kasi loboko moko kaka nga mwasi soki nasali te meleki tata zango sala okoyoka teke loboko moko ebomi mabala ebele te ebebisi bolingo ebele te yango mpe bombaka ntina lobiko ya bayindo na biteni nyonso na moputa lumumba azobunda basusu baza nsima moputa lumumba tobundela bosomi ya bongo mpe ya bayi basusu balobi biso toke tosala politiki mpona koliana bango wana bazobila ye na ntango akulutubango ndenge na ntango akuzetabila ndenge bayebanso bazokende pai ya minene bazokendela nini koliana komela bongo bongo yo mpe ntango ozwaka fei na biki mpona kotala baninga ndenge balate ndenge bazolera
ezalaki ndenge nini moninga na ndako yo kofutukaka kotala kamata kwa bana tofutuka biso baso po totala mfumungi toyoka mitindo kowuta mpembaka mpona kolambula bayi kosalelaka yango okokisaka po mbuta lumumba mbuta machwa Mose Kabila bandongo baso na bayaki bavita soki bayeba kotuna yo nde elambali lolandi mais soki alinga tala elamba oyo olandi lakisa lokola biso tolati boye yaki balobi awa ndenge balati bo bazolakisaka yi nde babandekuna po bana olandi nani biso tolobi nani yaki bavita omoni mais yo futuka oza nanu na bakangama oyebi kangama a sweat lelo tozobenga ko sweat biso na ntango wana ekangama olobi ko bandongo te kebela parce que ozoki baye bandongo ezaleki na yo ya mokolo na sokokufeli kolianga komela okolemba na bituka bongo te okochange mpe oluki bamosusu mpe akozonga ntina kimu yesu bongo mosusu mpe akoluka soki nani yango asalela esinga likola kolia na otrahir mpe makalunga soki otrahir mpe motubamu soki aza na kimisuni boye mundele aye alingi apesa yo mbongo lokolo obini mbongo kozwa te otrahir mosala bandongo te eske ozalaka mokundu ndengela makanisi na yo ndengela sino kokoma inutile na kati ya bitumba oyo zala utile tala bandongo bayeba kudaka mbuta lumumba bazokanga ye me ya lobi mosomi ya kongo semo mosomi yango lelo tobengeli ye ndongo yango biso nyonso lelo totikeli bandako toye awa yango mpe leta asali te journée ya lelo ezala ferie mpe paye chômé epeye ozomona mais il y a un peu de mafuta ye mais les gens qui va lever le salaire il y a pas congolais nous ça va $, tout le monde a 80 millions il y a touché combien 80 millions de dollars pour le congolais c'est pas je nous pas payer ça pour la banane parce qu'on paye ça le billet mafuta ingeka bongo elingeya ekuti bato mosusu bakangi susu te bazorezone na gauche droite bakolibera yango babombi yango nao omoni oyemba ndenge nini Sakumulweno mono kibangu nzolele kuluvana kasi mitima mieno ngeti talanga Sakumulweno mono kibangu nzolele kuluvana kasi mitima mieno ngeti talanga Ono Sakumulweno mono lumuma nzolele kuluvana kasi mitima mieno ngeti talanga moko place ozali vérifier motema na yo
tout dans ce vérifié, on méritait 80 ans, il y a des gens qui ont été et on peut mettre dans ma boîte à nain. On faut appeler ça dans mon copain Yana. On a besoin. Matina, c'est. Banane va vous parler d'un amour. Bon. Alors, ok. Dans la même boutique, c'est que l'idée d'un jour, moi, il y a la mission. Il faut le Moninga et pas il y a Moninga, on va appeler ce pas d'ailleurs. Moninga et les pas d'ailleurs. Ceux qui m'ont tellement dit à Kofobama, ils voyaient les pas d'ailleurs. Mais ceux qui ont voyé les pas d'ailleurs, c'est qu'ils ont fait un besoin pour pas collater. Vous savez, alors, Nana Bibi va faire ce pas Moninga Yana. Tolingana, Banso 200.